biso ninga nanga bukia kufa il faut toye babango soki bakangi bango te bakanga pete na lobi boye avant bakanga ngai na parlementaire balongola ngai militaire avant bakanga ngai na lobi boye avant bakanga ngai il faut mabunda fingaki Tshisekedi inconscient vrai ou faux alors bafinga ki Tshisekedi inconscient avocat wana azalaki wa yango nazo mettre avocat wana ngarde bakokangama bakokende na gwatana biso toza bato ya peuple abokanga ngai kanga bakombata nyonso ya monde mobile Soma bele kwa hii, uko mutakwesi soma bele. Abala watu wanaondako. Kipo na aso pardon. Lokolo tuli obi mutabana za sunde. Na mboga na bino na muluba. Na biso na chipo boyo kabia. Ba kunjini $300. Nimbushi biji. Ichilamba cha bongo. Wa maye wale na ko. Aso banzami muse kunjini babe. Mane kunjini bwe wa mbo fula. Na kuchokwani. L'hôtel n'a pas campagne non. Abimi Trésor Mukuna akozala o akozala te bana ACK bakozala o bakozala te bana fibo bozali Tolobaki na bino boye vérité aka nango escalier tala ndenge komi état de droit ngai naza fier na justice na biso lelo oyo DG oyo ministre message nini opesa na ba renaissance message on opesa ba renaissance to sala ka moko ndenge président bimi moto kende liboso. Merci beaucoup. Est-ce que lelo attend que bana mboka okoki kopesa confiance na justice parce que lelo tozelo ka état de droit Congo makambo ezele omoni balo bakaboye koyoka na komona eza makambo mibale kasi nazalaki koyoka ata komona na bilili te ntango esir place nde ozomona makambo ebele komona biso bandeko na nga mpona biso batoza awa kosala mosala ya kosoutenir mokonzi mboka atombola mboko atombola yango kongole nyonso ase retrouve eza likambo ya mokongo te moluka te mongala te moswahili te eza likambo ya kongo kongo na biso ekende liboso etomboma c'est ça l'essentiel. Merci beaucoup. Bana vetu Chibola wetu kanisaki ya kolonge otala milenge arekezonye Chibola kanisaki ya kolonge otala milenge arekezonye de vos élèves. Parce que
Chibola yo kana sonité nana nga célibataire ya pas na ngati aya ne pas na encore ça rote na makambo ya ça mtalo kutambola ndaike déjà c'est bien liboma ya liboma ndesa la so alinga sa liboma na ngati na to kutala Chibola weto moi ça kosala babiloko asali te eza rete makasi komona mwasi kitoko lokwa mami Chibola oyo bazoloba mwasi kitoko ya makasi oyo bato bazokumisa antuka eza pasi parce que tout se peut ici-bas siko banda komana kamwa eloko wana esekenda osoka mona mais le fait que la communauté il a la même il est laissé l'idée d'opinion wana baza bana libe baza batokolana te nana kolobela bango lelo ke batika bible puisque basakoke soki muku na bimi Bible. L'évêque c'est un grand prophète du moment, un homme de Dieu puissant. Et dans un ancien message, FCC. Même Moïse pour libérer Israël, il a fallu accorder il y a Pharaon. L'évêque a eu une tactique dans le nyonso. Et Nzamba a libérer le peuple congolais. Merci beaucoup. Non. Mais allons y aller le partout de la c'est le monde. Renaissance, Égypte. Oh, pas fitim bango. Renaissance, dimanche le 27 juillet 2014, il a du Soudan. Une semaine avant, il a du Soudan. Il a mais Bible est aussi changer équipe. Même quand je suis là, c'est libre. Alors, il y a un moment qui est, nous sommes elle a dit, étoile, il y a avec moi, ça m'a cassé. Quand ça m'a piqué, Chadar il piqué. Chadar c'est un criminel, il faut bien préciser. Merci beaucoup. Comment la faire? Thank you.